Ça, c'est ma fille. Katakata Baoba, salam sana. Arrêtez un peu. Kasi moi, tous on a fiche de paye. Les lois na lobby, musali koko katana. Biso to ye katana ke chômage. Bongo bango. Biso musali koko katana ke chômage. Pour au cotiser ke bongo sko ya bango. So musali katana tika na ndaba. C'est ça. Arrêtez un peu les gens. Tranquille quoi qu'on compare. Na live nanga nabiki na choqué bino devant ezaka moko ma abonné à lobby boy ngai tant que mama bono na se vanter nanga na réseaux sociaux te na lobby ka bino bato Congo bozu zel parce que ba komisa ki bino soko yena ndaku ya aide soignante yena pe aide soignante o na fiche de paye na yo yebisa ke la kisanga fiche de paye na o ndengo no ganyaka dépense nous a ndenge ni ah oui na ba ko se comparer selon ba niveau a na poto soko ye pa ya oza médecin na Congo et que olingo ye na poto il faut enterrer na ndako ya muninga na onde ko na médecin et puis on va comparer des modes de vie. Arrêtez de nous parler de kanyaka de mafia au Ganyaka na Congo pour vivre en plus de ma prime et pour se vanter sans les femmes d'affaires sans la femme d'affaires au sein de la faire na yo na Congo qui tape na ndako ya femme d'affaires na poto. Si ma maman a comme ma maman Château Rouge, ce sont des femmes d'affaires aussi. Si, bah na bambongo. Ah bah oui. Pour comparer aussi, si réellement tu es femme d'affaires aux femmes d'affaires na Congo, venez vous comparer na maman à Château Rouge totalement. Mama bonheur mutu nyonso aza na poto tanke oza na mokanda akotambola na voiture akosomba nyonso alingi tanke oza na mokanda omwe yo moko boya biso nyonso toya wana poto ngana lobaka mundele merci na kini na sala ngote mundele deja boyoka ya bino bato akini abozo bato kokani mundele deja sombeli a futelinga information na bandi ko sala ba porte à porte ndako ba epa ba koko auxiliaire de vie na ozo salaire à l'époque 1600 1500 na ye kokota wana pe salaire ozo ezaka salaire non soki lelo est-ce que bango ba pensa soka ko malade na katanano soki okomi malade ndenge tozo mona ba camarade nanga msuba mibali na bango basali AVC musale katani moyo sale zate ba futo mboni na kine po awa baninga nanga msusu mibali na bango basali AVC 2 ou 3 personnes nga na yebi babande ko sala moko azaki ambulance neto ambulance wana mbongo bazo verseye po awa to kotizaka nango bino cotisation ezate mbongo wana lokola ezo permettre ya koki ko sala te l'état zo futa ye mbongo po mobali asali AVC 2 fois bazo futa ya bango mbongo oyo mususu mobali kuta kufaki modelo ya mbongo azokozwa bazalaki na crédit anda ku crédit balongoli ndambo olatikana na crédit ya 8 ans atikali na crédit ya 3 ans tango basombaki pe ndako l'état pesi bango 40 000 bato ebele bayebi o basombi ndako ana poto l'état azopesa est-ce que ba droit wana nyonso bango bazana ngo ba cotisation ozui retraite non na 62 ans ba bazana 62 ans 63 ans bazui de ba retraite na bango exemple bazo futo 1500 eza à vie tala bakoko bakoma katina 95 à 100 ans imagine 63 ans à 100 ans l'état futa ko tous les mois ozana ba réduction na makambo ebele est-ce que na kini ezali mbongo na biso to salaka eza ba cotisation na biso boye bakango mutu ya kina ko comparer na poto te atozwa ka ba million biso mbongo na biso eza automatique na abonné yo wana lobi ya yezo kuya biso nyoso to ese kuyi kufa muna mutakufi kuba osala benga kaka biso kaka bo pesa o mais bino pe kuna bolobi ke bozala ka bien ababenga kaka biso bozala millionnaire na famille na Congo mais bazotela mutapo bozobenga kaka poto kaka botinda mbongo tozoma papa ba charge nga papa na biso azaki na lupango azalaki na mapangu nde na oloba baraza lupangu ne banda tobotama lupangu wana debono mozala tokamwa bolelo ekomi tribunal a se retrouver puis ko futela akomo futela lupangu apesi bavoka balie ye mbongo 6 ans yango bavoka wana bazolia kaka mbongo baraza lupangu na biso wana tobotama kuna baraza ngo boye bayepe ya neloko bazoraze baraze balobi o tango wana wana lupangu wana somba makala wana kala et yana sensité les lois fouti bavoka nga kutuna lobine tika kaka po mbongo modelo bavoka balie ba 500 ba 300 et comme le salaire na bango ya tous les mois tout pesa bango papa mukolo bongo ya 77 ba komi ko telemela ye donc ye mbongo songa na tindi 300 euros après 2 jours abengi biso 60 nzala et bongo mbongo na tindi lo bavoka motile lo bazo pesa kaka espoir ba kozongisa lupa mona lobi to tika kaka makambo ya lupango to tikango akomi na 77 akomi kaka to louer akomi ko louer to komi ko louer ndako
na age na ekutu bazoboya ifale leki mususu akende ko se présenter na kini par exemple papa mukolo akoluenda kote bazo comprendre fois za na lupangu mais ye babotoli lupangu ya bane ayo mwana ndigaza ndoki moko boyete babotoli lupangu botala tina niveau mais awa na poto bosibo yoko babotola mutu lupangu bakoboto lupangu so zo kokofuta te bakobotola yo mais kaka boye baya baraze lupangu wana babotoli yo nanu na yoka te so sombi lupangu nao ya vie et puis mbongo a locataire nga na somba ndaku na poto na sombi ndaku pavillon te eza appartement wana bapesa kanga esali 5 ans eza na maboko ya banani ya agence mutu asalaka makambo tu biso kaka versele biso mbongo ekei ndambo na ya crédit ndambo etikali tokomozwa tous les ezomata ebandaki na 200 ekomi na 300 ezomata boyebisanga nano eza bien te kaka na kini nde ka place ngai osoma lipango ngai azaka na ngai shote ya osoma ndako kuna na kini apres ovandi koto bafamille baprofite nango ngai asombi bana nga bazawa baprofite nango ka awa biso oyo tozozwa mwa 200 mwa 300 ezomata ntango tokoma mpe na 7 ans 8 ans 9 ans ezomata bazoversele biso makambo akojustifie kuti eza ebele te commentaire moto wana nde azwa alobi ke bino na poto kuna parce que nga nalobaki aye na ndako amoni ndako bovivaka plus na économie ke dépense biso badepense na biso mosusu ezaka obligatoire neti kolia ya bana obligatoire ya bana bavoyage ya bana ezali obligatoire parce que soki bana wana bamoni yango te ils vont na école balandelaka omoni soki tobi tovivre lokola il faut baza propre balata pe propre bilamba kotoboka te baanalyse nyonso wana bato basalaki yango te omoni yango moto wana so kuti na ndako ya congolais moto aza na listre na ngai ezali 180 euros presque 200 euros na moto aza na vie lokola nga akoki kose permettre asomba listre ya 200 asomba te so koti bandako bakongolais so koti okamwe na nini neloko te balekaka biso kaka na escroquerie oui balekaka biso kaka na escroquerie na bisengasenga obligatoire ya manini toza obligatoirement Patricia 3 fois par jour faut bana balia 3 fois obligé frigo kute ba frigo ezanga yaoute ezanga te ntango bazolia dessert ezangaka te ata kocamoufle mais bana bazanga dessert te parce que batuna bango na classe bino kosala yango na Congo et puis il faut même aller dans le restaurant obligatoire parce que il faut que même kabana il faut que bimisaka bana il faut que bimisa bango ko restaurant kaka te to apena ba jeu to zapena ba cinéma to na makambo il faut que bimisa bango so na bazo bimate bazo batuna ka bango l'école vide loko ezate kako ba raison pour ezate biso ba melaka masamba ba yaourt bazala biloko na bango nyonso tu fezala boyoka lisolo te